Pour le monde, nazoka kanda na otala Teresa na ya Gabi bato ba uta ba icône bato ba loba bango bazala ba benga ba banani ba auto employer terme moko wa ba ya Gabi ba ki ancienneté bango baza ba ancienne tega eka lobi mais tega sweet Teresa likambo ya ki impolitesse pe yango ba ya bazolobela ba baleki bazobanga so mikolo te yango bazolobela yango bien ka yebisanga na bela so tolongoli Maria Longondo tolongoli Davina Apwa osomona Sylvestre kasala émission nanu te osomona Tega vana kita sala émission sikoyo Tega piqué Teresa na nini introduction vraiment pour Bisabino Makambo Ezali, il y a des choses à parler vraiment dans cette émission. Bien quand ça tozana yo boni d'abord basango ya famille bota to moni film Skinny. Voilà Skinny vraiment dans le bon to consommer Skinny et pas wapi bana classe maman étoile la eli madame maman étoile bon on va passer punition te madame on appelle c'est comme ça de lugara tega makam on est à Moukani non la ma fille en bien vraiment mon qu'on des coquettes deuxième mois coquette ah mi ben des coquettes ah ya qui ça l'intervention vraiment donc madame moi on a vraiment invité soit alingini pas tegra azina li pas tegra boaki ça raté côté cours il y a danse il y a boy il danse à ça ni maman mais si le problème c'est quoi il faut y bango tout le monde na classe parce que soko raté éducation na ndako za na classe moi na cause capricieuse na ndako na bango akome ma caprice na école yo madame il faut za kana maîtrise yo bandeni on maîtriser moi na soki yo pe comment madame caprice à moi na et comment ça le dérangement c'est quoi madame tiens oh non madame, elle est non, on a eu un petit désagrément ici. Votre fille ne peut pas se discipliner aux ordres de l'établissement. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, madame. Nous sommes dans un établissement scolaire. Et en tant que professeur, j'ai le devoir de discipliner votre fille. Elle ne veut pas se discipliner. Il y a eu une activité qu'on a eue avec ses collègues. Elle n'a pas voulu s'y soumettre. C'est pour ça que je lui ai donné cette punition. Votre fille est très indisciplinée. Quelle activité, maman? Maman danse. Danse? Il y a moi, toi, c'était madame. Non, c'est une activité scolaire à faire avec les amis. Ça aide à stimuler la sociabilité de l'élève. C'est pour son futur. Natina qui a pour la balette. Natina qui a pour la balette. Pour ceux qui balayent, ici, qu'ils allaient dans le centre, ils allaient biscuit à Okessa et la balango. Ah, ouais, Natina qui a pour PC Maïli à Moutou. Étoile, Malasima. Wana école mwana alembisa place wana akoki koloba mais azama na rigueur makasi te parce que baza pe ko apprendre mwana tegra pas le qui caprice trop c'est ça au monde wana école après te zanda côté tegra voilà on Teresa Kane là pardon yaza mukolo ndina azocha mwana mukelo kwa tega ka faza motema bu mama ai ba ko supporter bana donc azocha mwana muntuka Maman yo gagné. Atite gamisu. Soki azomona étoile ya mwana nga akeba. Maman yo pas tête. Akeba te ngalinga bongo te. Yaza mukolo ndina azocha mwana mukelo kwa tega ka. Faza motema bu mama ai ba ko supporter bana. Donc azocha voya place wana daka sanga to ninga to yeba ba idée ya madame Bébé Soukita wapi. To mona misanthropie, to mona torgnole, to mona suprématie. Tout le monde donc ba titre oyo et ça la rabatu ba qui ne peut pas dans dictionnaire ba qui ne peut tout na ezanini inspiration uta wapi le autre monde Skinny biso memi biso la dictionnaire et le bi Skinny et le bi moi je suis à Mouké bon moi c'était Mouto nyo ça Mouké Azamuké né ba benga reste mais biso ba Skinny madame tala on ne pas passer biso valeur ngana yeba ke te biso batamiki ba benga biso ba Skinny te yango moni loko zo kangisa Teresa na ya Gabi kati yango na ba Skinny o biso to amiki o lukanga na sima na nga na sima te ça m'a pèse nga trop na de Bella et Glan, on fait clap, clap, clap.
Je rêve de faire du cinéma chez Bella pour rester un jour dans l'histoire comme légende, mais c'est lui Godard. Je suis le fruit de Bella, c'est ma mère, mais c'est clair après la scène, on fait clair. On fait pas de la merde ici, c'est toujours la scène. Tant que ça dit le père, il nous a toujours tendu sa main. On est fiers d'être meilleurs dans la scène, sans la haine et la peur, pour arriver là où Dieu nous amène. Voilà. Merci, Kenny. Vite, vite. Kenny. Là. Les éclats de Bella, éclats de Bella, éclats de Bella, on fait clap, clap, clap. De Bella, éclats de Bella, éclats de Bella, on fait clap, clap, clap. De Bella, éclats de Bella, éclats de Bella, on fait clap, clap, clap. C'est quoi ça? Vite. Voilà. Oh. Merci. Alia. Moi, j'ai des capacités d'acheter un champagne, j'ai des capacités d'acheter un Beaufort. Oyo tega koye na TV mukomo teke ngana za na capacité, atako na capacité na osomba champagne. Tega ya lo bango po anya TV. C'est ça. Ozomona, faut mona Thérèse, dans Thérèse avanda tali Maria Longondo za éducation kitoko. Agnon aza l'éducation kitoko, Tegra, Kenny, Davina Apwa, bana éducation kitoko, mais moi na ne ba babola ke na turbo. Tala moi na déjà ye monde ngaza na tema lo bakenga na za na capacité. Oh ba Davina Apwa pour to athlète na batu ke na melata Beaufort wana, ayo kango soni. Boni Sabrina zo kumisa. C'est quoi l'Europe, il y a Tigre, ça là qui y a Yannick. Il faut soit Thérèse parce que Thérèse dans la nzoto là ta robe à bon côté. Eh, Nzambe na ma déjà ma paix. Il faut soit Thérèse dans mi pende minene si mais ça c'est ce qu'on a mon Tegra azamu qui est taille et lancé partout. Eh, Nzambe na des longues jambes. On va bien ça bien car. On a le comme solo de Tegra des longues jambes. Eh, pas ça la succès. Eh, azaka na taille té. Beaufort na. Si on monte en sur mélange Beaufort pour son akilanga. Ah, c'est ça. Hein? Je suis déjà capable d'acheter mes Beaufort. Ok. Je suis capable d'acheter même un champagne. Si on y a mis ça na mobile oyo zonga pour la Beaufort ne nani. Mais peut-être que garçon mobile rappa na bino mingi. Yem ta rosa pe ke asali bino. Il faut Ba mazaka ba pata pouf pouf. Pata pouf leni. Pouf. Pouf il a. Unene leki. Ozomona. Yango mwe ba ya ba komi ko kela biso batata izua. Biso ba skinny. Eh nzambe na ngai nzambe. Skinny. Eh. Ah bon, je suis Tegra boté na fiche. Eh mais ça ma bébé. moto na succès. Tegra moto na succès muto ko kata Thérèse akaboli sila na Thérèse akatikati nkiango. Sila yo sani. Ozomona. Yango moni siko sila comme ko regretter anga pe nazaka na ngai skinny. Na mela vitamine nini? O esanga libumu kodo likomu ne na se mukie. Ozomona sila zaka skinny zaka loko anga libumu plata ikitoko. Ata tozaka na biso na bassin te. Mais tozaki bien. Na souci wana kena ko mela ba vitamine bona parce que lelo ya komi ko regretter. Ah, ngana zaka na ngai skinny. Pona nini akenda komela nini vitamine Thérèse kosinga siko na kanda wana basirikeli pa mams yango moni aeli Tegra parce que Tegra la taki ro bataille. D'accord. Non, loba na tala. Tegra ko bomba Thérèse na loba na yo. Tegra loba te. Video zonga kaka ya trophée ya robe wana. Papa siti maman na Tegra e. Obi soki terre ton soki eza ke Tegra sombaki. Merci na styliste na poto. Mais soki eza batongeli Tegra na Kinshasa, en tout cas tailleur na biso na nzamba lola apambola pe sous inspiration. Pona robe Tegra wana oye nyongisi Thérèse. O Thérèse azanga loko finga Tegra. Alobi tala robe lokola ma papo ndeli peka linga pumbwe.
mais il on nini zo sala entre ba yaya ba tegra baza ba moko o il faut ba bazala msusu comme idole ou ba yaya wana même ba yaya na bazo se respecter bazo ko finga na ba émission bazo loba est-ce que eza nini au juste na monde na biso ya exo bi respect eza réciproque. C'est ça, oui. Mukolo soko limba banga yo imoko fo mi bangisa mambi ya bela yembango. Ya soko lingile ka banga yo o mi bangisa okoluka o contrôler vina ngai mama kulutu e Thérèse aza mama kulutu aza koko ozomona ntango lelo akiti plus bas mpo na tega na vandi natali bacapacité na ye nayoki soni mpo nete me nayoki soni mpo na président Caleb. C'est ça, basiksi oyo asala na mboka oyo totali groupe Sinar basiksi asala na Sinar et puis lelo kokita est-ce que ntango omonaka babiloko wana président Caleb amonaka babiloko azalaka fier na mwana na ye te ayoka soni alelaka alaka pitié. Comment cette femme, elle était chez moi là-bas au Sinac. Mais aujourd'hui, elle est devenue Djalelo. Elle est devenue Moukala de Sila, la petite ici là. Elle est trop petite par rapport à elle. Mais aujourd'hui, elle est le Moukala de Sila. Elle commence à inciter Tegra. Président Caleb a honte de lui. Anna Soni. On a pour expliquer votre français parce que mon entier va comprendre que Thérèse elle est trop sonne de Caleb. Ozomona président Caleb matanga ovanda otala Thérèse oya bana kopesa implice. C'est ça. Thérèse o ngana tangisi na futeli école azui diplôme na autodidacte. Lelo Thérèse a quitté a comme adversaire à Tegra. A quitté ici là ba comme adversaire ya Tegra, mutu lokola Tegra. Mwana oyo belve a boti abimi silo na maternité a bela angul Tegra na tambolita. O Tegra za no nguluma. Bon lo se Tegra tamboli. Mais kasi ko. Ozo comprendre que Tegra zo ngulwa azana bébé na berceau siko abani ko nguluma sika Tegra na tamboli te bolo se Tegra tamboli kana ko nguluma nena koko azo ko menacer bongo lelo soki Tegra tamboli mais na moni koko ko kufa ko mais ata poison Tegra koti banzela na bango baleka te Tegra zela non pardon ngoki ma place wana. Oh, nakimani. Nasawa no. Komba leka banzela mikolo ya bana mikie. Siko bazobanga génération wana bango bazwa bango. Bamoni suka bateka bano bazonguluma ba ya génération wana ezotia misu. Mais ye makateka ko leka nzela chapelete poko simba te. Ozomona. Oh, me ba ya mikolo. Bakoko baleka banzela ba chapelete siko bazobanga ba Ernest Tumba bacha batega na misu. Nzambe. Ozomona siko yango moni bategra na ne baza bongo baza na ba bébé na biso baza na berceau bazonguluma nanu bongo mukolo teka kotambola nzambe nanga tosala anniversaire ya inani maman na fête bébé tegra tamboli po mutu azomenace tegra akoki kobota tegra ta 10 fois ozo tomoni mwana na ye mwana kobota pe tegra oui Sabrina kobota tegra ko nzambe nanga tika bakombwa ba nazoloba no Sabrina kobota Tegra. Oh, chose vraie, Sabrina Obota Tegra. A cause de maman Tegra. A cause a kokita sa maman Tegra parce que Tegra so totali boye. Tegra comme une 18 ans té. Tegra ceux qui âge belé ça 17 ans, to 18 ans et demi. Ozo mo Tegra na kokisi 19 ans té. Comment Sabrina c'est pas âge. Ya mutana bana misatu. Koko abimi la makia bis la makila. Oh. Bien Ozomona. Sabrina nenga za bonga za mama ya Tegra. Tegra ba benge mama Sabrina bonjour. On a goûté ka benga nga mama. Oh oui. Oh, Tegra benga nga mama nga jeune fille nga za ya Tegra. Siko mo ko benga ya tete ko benga mama. Il benga mama. Et la coquette la benga mama. Et par rapport à respect par rapport à âge. C'est par rapport à âge za maman botanga. Oh, baza ba génération moko bango déjà bazo tamé ba 60. Avec déjà ba 60 na ndambu.
baza ba génération moko na mama ya biso alobi age neza moi baza eka baza neka mingi te na bela luvunu 60 elali wana ba 66 ba 65 eza wana baza ba promotion moko na bela sila kuta moko na Bellevue bongo ye sila ye moko aloba nga bileki na nga oyo ata bengi nga te nga mona yaka kaka wana aza leki na nga ata bengi nga te na yaka siko Thérèse abake balage ana oyo ya sila siko alobake ba age moko na Bellevue Thérèse wa moto alokuta omo ba Bellevue bamikolisi mbangu ba Bellevue bango mo bamikolisi mbangu tozwa banzonzi ntongo papa chef akufi na nini tala ba film à Bellevue on dit mon a 11 ans siko total nini total papa chef a kufi ba Bellevue ba koza na ba 18 ans bien ka na cosité papa chef a kufi Bellevue mais la logique des choses Bellevue koza na ba 18 ans ba 17 ans pe so ya ça ba âge ni kasi on a ba ya déjà ba otamé ba 30 40 siko le papa chef a kufi papa chef da ba 10 ans 11 ans ça mabele siko to mbeta ba âge ba ya na déjà bongo te ke ba 60 siko na conseil ba ba âge ndenge ni possible déjà zo tamé de 55 siko bongo Thérèse na ya sila ya ka bipa lobi o nani Marie-Jeanne Bolola za ya na yo ok ton dimi Marie-Jeanne Bolola za ya Gabi mais Marie-Jeanne simi nzoto kitoko kasi baza mo banzoto pesa ne mo kana te ya Gabi nzoto tala loboko ya Gabi lembi na banga mune so na tali so na bisko na zonga nde na zaka munene na kala na koma lokwa ya Gabi na ta sko loboko ndenge débordé ke koya on dirait ya Thérèse donc na koyi ko koma munene te tikana tikala skini o Evelyne Dichis ça ngabi Bianca na rotine ba jina ba Levis wana ate kangi esalo plan na sima ya bwaka poro tala Evelyne malobane ko kizami Evelyne ngabi tala tegra alors que la rata une sonité lelo Bellevue honoré à cette film skini mama Bellevue c'est la pe ba Thérèse ba minene ko batika tegra baskini za batamike ko batamine ba winda we parce que ba film ba Portrait ma pe film na ba ya ba winda we te obi munene mabe obi ya ne pa pamba ya ko rata yeso nga na ya na ye o mona lo zo ba mabe no lo bana yo ozo mona ya lobi o ya za kokote ba te mizai na Bellevue ba agement ezo kosi et soit qui yo eloko wana omona baza age moko te na Bellevue ok ton dimi ba age moko ton dimi ba age moko na Bellevue oui ton dimi siko Thérèse to tie défi tokosala lango wapi na il faut tozala na terrain net victoire po yolo eza kota ba infiltrer ba bavana ba yolo bakoki po triquer match ozomona po Bellevue aza étrangère soki akoti yolo eza lokola akoti na kaba nguna ifo toza na terrain netre victoire batie podium ya monene Bellevue contre Thérèse ya naturel Thérèse akotia ata poudre pembe te elongi kudu libongo ekomaka mopende mopende enembi edodami nzambe nakoma munene bongo te nzambe ona yina munene tala oyebi darling love darling na biso nakomba nzambe alola témoin mokwana kaka na esenga bi darling namoni o munene on dira lela biso skini pardon tala alingaka makamba kolia te moko darling alingaka ngo te ozomona obi otali mutu yo mo ovandi mo otala mutu mo bazoparaître ndie mundele yo mo yaya mama na ngai yango nga na lobi tokosala défi Bellevue ya naturel Thérèse ya pe naturel parce que Bellevue ya naturel ya cop na ye oya pokati bongo nga na koma kosine bondeni otalela exemple mpona otala mama na ngai Bellevue akobomona rap
poudre ya pembe le longi atie brillant abimi na ye très à l'aise sans complexe ozomona nani tendance à tomboki par rapport à maman naturel oyo tomoni émission ni moko ebanda mama ebalobi eza maman naturel awa bato naturel banani bamarichani bolole boya est-ce que bino bozalaka naturel ye tendance azalaka naturel nani tekatielaki défi tabi apesi $200 so asukolika elongina asoko elongina émission to ndima ye bino bomosala akoya te batendance yaga bikasa ebetela lokoma ndefuti ndeti tendresse ekanga etina bavere ana maboko cancer tendance aolata bode climatiseur chocolat esalami awa carte d'Afrique ebeta yo ozobulango tatouage mais nzoka eza cancer ebeta yaya na loboko ye tendance aa naturel bango lisolo naturel bayaka te banaturel elokwa biso naonamoneka baso banaturel elokwa biso yagabi oya naturel te yagabi akoya elongi naturel te jamais yagabi kuna poto aza na poto na mboka o mundele ayeba osoigne elongi mais cancer elaka bien koki olongwa te yagabi asalemi aza kaka na cancer ya boye naoloba no osama seki oyo eza internet oyo eza kopike bakrizi kolamuka na kosambwa omoni te foto Thérèse ebimaki ate ya naturel yaya manefo lokola ya gabi ebete ye mebeta boye produit métis balingi omoni lokola basuzi babotoma babata pembe bafatu miracle babata pembe ozomona banani misu bayala bavisa balipati eza bapembe na bango ya kobotama siko bango balukaki baleka nzela neti ba 7e bayaki na bato bazalaka bapembe lokola mwa bakafe ole wana diger wana bango siko balingai bango mpo babi te mwindu na tv ezalaka te donc nde baexi pechanga bagarde babois noir na bango babevi basala bamwindu na bango epa na bango babi non jamais ne passera. Il faut la parole de Dieu de Tchoko. Le temps où le 17e de Bossa. Et voilà, chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'heure des castes d'artistes, je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision et moi, Nasuka, il y a famille Libota officielle chez Bianca Zanga, comme vous constatez. Nous sommes avec Bianca Zanga sur ces plateaux. Alors, Dossé la Binoka Ande Moussa, famille Libota Balobi Oye. Oye toujours tombe à moi Sukande Aye. En tout cas, Tokolobela Nyoso Zolika sur la toile. Oyo Nyoso Zolobela beaucoup plus. Artiste et comédien de Tokolobela Awa Nakati ya émission. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Et pourquoi pas dire un grand merci à celui qu'on appelle Sandra Riziki, vraiment Sandra Riziki, et l'on a Espérance Riziki, wana bato yangai na zalakana bango. Pourquoi pas dire un grand merci à Keren Ongala. Keren Ongala, vraiment un big dédicace dans Yangwana. Keren Ongala, mutunanga ya kati mutu ya kati mini penza toyebani. Voilà, balobi 16 avril
2025, une personne est née. Elle s'appelle Dorcas Muzendinga. Dorcas Muzendinga, vraiment, faites ça bien pour fêter Yango Balobi, Kin Ar Mobimba et Longo, la présidente. Madame Grace Mombela, nette pour fêter les lots. Mbotama et Lamouya Dorcas Muzendinga. Voilà, c'est par ce nom ou bien c'est par ce souhait que nous débutons cette émission. Je profite pour dire un grand merci aussi à celui qu'on appelle les Gradi Mikebi. Vraiment, Toza et Longo, Biankazanga. Bonjour et bienvenue. Ah oui, bonjour Exot Mikebi. Bonjour ma mélomane Nyoso Batala Rabiso. Voilà. Bonjour Naïmo Poutine de l'écriture. VIP international, maman Mokondi, la reine mère, voilà. La femme du patron. Donc, bonjour à la famille Bota Mobimba. Bonjour à la fille qui dérange Tegra. La fille qui dérange. En tout cas, merci à toi, la maman chérie. Voilà. Merci à Dongo Lessa Nzamba Versace. Voilà. Merci à Sylvine Jolie, Vicky Rouge Corgé Bango. Merci à Odette Lessa, maman à Lesline. Merci à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola. Merci à Yannick Lessa, Mifi Lessa Motema Papi. Merci à toi, Irène Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karim Zanga. Merci à maman Aniba Super, maman Nimbo Yamputu. Merci à Evelyne Duchesse Tunani. Bola Moleki, maman Isabella. Bakata ba 10 ans et pas ba Thérèse. Bakata ba 10 ans et pas ba Gabi. Bakata ba 25 ans. Baba qui c'est la maman Isabella na Duchesse parce que Bola Moleki vraiment batamala mo bongo faut bazala ba Thérèse ba maman ou bazanga Tina. Ya katira dans ba émission. Na tiki ka. Mani maman émission fanga ibo. Pour le monde nazoka kanda na otala Thérèse na ya Gabi bato ba uta ba icône bato ba loba bango bazala ba benga ba banani ba to employer un terme moko wa ba ya Gabi ba ki ancienneté bango baza ba ancienne tega eka lobi mais tega sui Thérèse likambo ya ki impolitesse so pe yango ba ya bazolobela ba baleki bazobanga so mikolo ti yango bazolobela yango Bianca yebisanga na bela so tolongoli Maria Longondo tolongoli Davina Apwa osomona Sylvestre kasala émission nanu te osomona Tega vai na kita sala émission sikoyo Tega piqué Thérèse na nini voilà on est aquí na début na biso zaki introduction vraiment pour te bisabino makambo ezali il y a des choses à parler vraiment dans cette émission Bianca zanga tozana yo boni d'abord basango ya famille bota tomoni film Skinny. Voilà, Skinny vraiment dans le bon to consommer Skinny et pas wapi bana classe maman étoile à Eli madame étoile bon on va passer punition te madame on appelle c'est comme ça d'ailleurs le gars tega makam on est amukani non la ma fille en bien vraiment et mon qu'on des coquettes deuxième mois coquette ah mi ben de coquette ah il y a qui ça l'intervention vraiment donc madame on a vraiment invité soit alingini pas tegra azina li pas tegra boaki hein ezarate côté pour il y a danse il y a boy il y a danse à ça ni maman mais si quand le problème c'est quoi il faut y bango tout le monde est na classe hein parce que ce qu'on a été éducation dans la classe moi na cause à capricieuse na ndako na bango a comme ma caprice dans l'école yo madame il faut ça kana maîtriser bandeni on maîtriser moi là ce qui yo peut comment madame caprice à moi et comment ça le dérangement c'est quoi ça madame ah ça bien moi dans ce petit mission mais maman bon soit hier sur intervenir alors il y a tinda moi dans la classe on a pas punition tête na moi pas yekola mais si siko ba ni to côté na classe ozi moi na nga ofuka misie na momo baninga ba ozo leçon il a fuka comment on te rater leçon pesa moi na conseil il sait que loko no sala mbala sima ko sala ngotale va en classe ozo mota yo fuka misie moi na azu de 30 minutes leçon mobimba na katikati wana moi na raté ozomona donc ngana habitué na notanga na bakanza takina madame Jeanne bato batanga na bakanza batanga na bakanza na ba 99 98 ba yebiso
madame Jeanne soka lobi étoile eza mopande eza mopandi so ye na oyo ya katikati ye okota te en plus osala barama duplicateur il faut foutre et soko boyo banofukama banda école de navigation ti okota oke tina nini tina bakanja sikoyo ofukama mwana mwasi donc azalaki trop dur envers baélève donc omona baélève mosusu banokoka te kozala trop dur pa baélève wana eza mabe te lokwa mama étoile adéploré alobi ke mwana na ye ayaka wana te mpona kopesaka ye bapénition mwana ayaka po atanga eza mabe kopesa mwana pénition na école eza mabe te beaucoup plus ozoyede mpe mwana na éducation ya mwana mais ekoma trop dur te oui ekoma nini te yango omoni bamadama ya bamaternelle ngai bana na nga batanga na maternelle te mais soki nake kozwa koko na nga na classe na oloba na yo bamadame na maternelle wana so bamoni nga basepelaka parce que soki nakomi wana boye osantiki na moni madame wana mokongo bana so babiki bamata mokongo madame yaya madame wana azongana kuke madame akomi avion ozomona mwa nini donc mwana aosala oyo eza posa motema mwana ye misu mwana ndako azwaka ntango wana osakana te mais madame azosakanisa mwana azolongolisa mwana ye mosusu mo bastress mo bamoke mwana azalaki nango voila omona mama étoile mbala nsima wana eza ekola mwana alembisa place wana akoki koloba mais azama na rigueur makasi te parce que baza mpe koapprendre mwana tegra pa leki caprice trop omona wana eza ekole après to eza ndako te tegra tere ezakanela pardon tokoya place wana biakasanga tolinga toyeba baide ya madame bede sokuta wapi tomona misanthropie tomona torgnole tomona suprématie tomona batitre oyo esalaka bato bakende kokota na dictionnaire bakende kotuna eza nini inspiration euta wapi lelo tomoni so skini biso memi biso na dictionnaire elobi skini elobi mwana mwasi ya moke bon mwana mwasi te moto nyonso aza moke nde babengaka neti biso baskini madame tala obi apesi biso valeur nga nayebaki te biso bato miki babengaka biso baskini te yango moni eloko ezokangisa terese na ya gabi kati yango wana baskini po biso toya mikie okoluka nga na nsima na nga na nsima te nzambe apesinga mwa tro nalobi moi j'ai des capacités d'acheter un champagne j'ai des capacités d'acheter un beaufort oyo tega koya na tv mokoma oteke nga naza na capacité ata kuta na capacité wana osomba champagne tega ya olobango mpo wanya tv ozomona fo mona mwana terese donc terese avandi atali maria longondo aza l'éducation kitoko Agnon aza l'éducation kitoko tegra Kenny Daphine Apwa bana éducation kitoko mais mwana ne bababola ke na turbo tala mwana déjà ye monde ngazala ngona temba lo bakenga za na capacité o ba Daphine Apwa poku to athlète na bato ke na melata bofo wana ayoka ngo soni boni sabuna zo kumisa robe ya tigre esalaki ya nini il faut soit Thérèse parce que Thérèse aza na nzoto olata robe abongo te nzambe na mabe déjà mabe il faut soit Thérèse aza mipende minene simesa te siko azomona tegra aza mokie taille élancé partout de longues jambes ononobalika masolo tegra de longue jambe azalaka na taille te bamezaka bapata puf munene eleki ozomona yango moi bayaya bakomi koyokela biso batata izuwa biso baskini nzambe na ngai nzambe skini abo ozoso teka botie na affiche moto na succès teka moto na succès moto ekokata Thérèse akaboli sila na Thérèse katikati nkiangu ozomona yango moni siko sila komi koregrete anga mpe nazalaka na ngai skini nameyela vitamini nini oyo esanga libumukodo likolo monene na se mokie ozomona sila azalaka skini azalaka lokola nga libumu plata ekitoko ata tozalaka na biso na bassin te mais tozalaki bien na susi wana kenda komela bavitamine boye na mosiko lelo yaya akomi koregrete nga nazalaka na ngai skini
mpona nini akende komela nini vitamine Thérèse okosinga siko na kanda wana basilikeli ye pa mams yango omoni ayeli Tegra parce que Tegra alataki robe bataille noloba notala Tegra koki koboma Thérèse na oloba na yo Tegra aoloba te video ezonga kaka ya trophée ya robe wana bapesi mama nanga Tegra ye obi soki tailleur atongi soki ezaki Tegra sombaki merci na styliste na poto mais soki eza batongeli Tegra na Kinshasa en tout cas tailleur na biso wana nzambe alola apambola mpe susu d'inspiration mpona robe ya Tegra wana oyo enyongisi Thérèse po Thérèse azangi eloko afinga Tegra alobi tala robe lokola mapapo nzeli pekapeka linga pumbwe mais il a nini ezosala entre bayaya bategra baza bato moko oyo ifo bazala mosusu comme idole lokola bayaya wana me bayaya wana bazose respecte te bazokofinga na baémission bazoloba est ce que eza nini ojuste na monde na biso ya exo oyebi respect eza réciproque c'est ça oui mokolo soki olingi babanga yo yo moko fo mibangisa mambi ya bela yembango yaya soki olingi leki abanga yo omibangisa okoluka okontrole vi na ngai mama kulutu e Thérèse aza mama kulutu aza koko ozomona ntango lelo akiti plus bas mpo na Tegra navandi natali bacapacité na ye nayoki soni mpo nete me nayoki soni mpo na président Caleb. C'est ça, basiksi oyo asala na mboka oyo totali groupe Sinar basiksi asala na Sinar et puis lelo kokita est ce que ntango omonaka babiloko wana président Caleb amona babiloko azalaka fier na mwana na ye te ayoka soni alelaka alaka pitié. Comment cette femme elle était chez moi là-bas au Sinac mais aujourd'hui elle est devenue Dialelo, elle est devenue Moukala de Sila. La petite ici, là, elle est trop petite par rapport à elle. Mais aujourd'hui, elle est le Moukala de Sila. Elle commence à inciter Tegra. Président Caleb a honte de lui. Anna Sony. On a expliquer en français parce que le monde entier va comprendre que Thérèse elle est trop sonne de Caleb. Le président Caleb, maintenant, on va la Thérèse, on a un implice. C'est ça. Thérèse on a tangisi na futeli école a eu diplôme na autodidacte. Lelo Thérèse a quitté a comme anniversaire à Tegra. A quitté ici là ba comme anniversaire ya Tegra, mutu lokola Tegra. Mwana oyo belve a boti abimi si na maternité a bela angul Tegra na tambolita. O Tegra za no nguluma. On lo se Tegra tamboli. Mais kasi ku. Ozo comprendre que Tegra zo ngulwa azana bébé na berceau siko abani konguluma sika Tegra na tamboli te bolo se Tegra tamboli kana konguluma nena koko azo ya komenace bongo lelo soki Tegra tamboli me namoni koko akokufa comme ata poison Tegra koti banzela na bango baleka te Tegra zela na pardon ngoki ma personne. Oh, nakimani. Nasawa no. Bomba leka banzela mikolo ya bana mikie. Siko bazobanga génération wana bango bazwa bango. Bamoni suka bateka bano bazonguluma bao ya génération wana ezotia misu. Mais ye makateka ko leka nzela chapelete poko simba te. Ozomona. Oh, me ba ya mikolo. Bakoko baleka banzela ba chapelle siko bazobanga ba Ernest Tumba bacha bategra na misu nzambe ozomona siko yango moni bategra na ne baza bongo bazana ba bébé na biso bazana berceau bazonguluma nanu bongo mukolo teka kotambola nzambe nanga tosela anniversaire ya inani maman na fête bébé tegra tamboli po mutu azomenace tegra akoki kobota tegra ta 10 fois ozo tomoni mwana na ye mwana kobota Tegra. Oui, Sabrina Robota Tegra. Nzambe na ngambia. Tika bakombwa ba. Nazoloba no Sabrina Robota Tegra. Oh, chose vraie, Sabrina Robota Tegra. Akoza pe maman Tegra. Akoza akokita sa maman Tegra parce que Tegra so totali boye. Tegra comme une 18 ans té. Tegra ceux qui âge beleza 17 ans, to 18 ans et demi.
ozomona te gana akokisi 19 ans te Comment Sabrina kasi ba âge ya moto aza na bana misato koko abimeli ya makila abisili ya makila oh ozomona Sabrina ndenge aza bongo aza mama ya tega tega moko abenge mama Sabrina bonjour onga kuteka abenganga mama tega abenganga mama nga jeune fille nanga aza yaya tegra sikomo kobenga ya tete kobenga mama obengi mama enakoki te nakobengi mama te par rapport ya respect par rapport à âge te par rapport ya âge aza mama abotanga baza bagénération moko bango déjà bazotame ba 60 avec déjà ba 60 na ndambu baza bagénération moko na mama ya biso alobi âge neza mwa baza neka mingi te na bela luvunu 60 elali wana ba 66 ba 65 eza wana baza ba promotion moko na bela sila kuta mokola Bellevue bongo ye sila ye moko aloba bileki na nga oyo ata bengi nga te nga mona yaka kaka wana aza leki na nga ata bengi nga te na yaka siko Thérèse bake balage ana yaya sila siko alobake ba age moko na Bellevue Thérèse wa moto alokute omo ba Bellevue bamikolisi mbangu ba Bellevue bango mo bamikolisi mbangu tozwa banzonzi ntango papa chef akufi na nini tala bafilme ya Bellevue on dirait mona 11 ans siko totala nini totala papa chef akufi ba Bellevue bakoza na ba 18 ans na kosi te papa chef akufi Bellevue mana logique des choses Bellevue akoza na ba 18 ans ba 17 ans mpe wana baya déjà baotame ba 30 40 siko lelo papa chef akufi papa chef da ba 10 ans 11 ans ensemble mabele siko tombeta ba age bayaya wana déjà bongo teke ba 60 siko na koseli bango ba age ndenge nini posila déjà azotame de 55 siko bongo Thérèse na yaya sila yaka bipa lobi o nani Marie-Jeanne Bololo aza yaya na yo ok tondimi Marie-Jeanne Bololo aza yaya ya Gabi mais Marie-Jeanne asimi nzoto kitoko kasi baza banzoto peza nde moko ne te ya Gabi nzoto tala loboko ya Gabi elembi liboko ekomaka mopende mopende elembi edodami nzambe nakoma monene bongo te nzambe yango na yina monene tala oyebi darling love darling na biso nakomba nzambe alola témoin mokwana kaka na esenga bi darling namoni o monene on dira lela na biso skini pardon tala alingaka makambo kolia te moko darling alingaka ngo te opamela matondo alobaka binga yaya pardon bapesanga ata tai na yo monene nalingi yango te yaya monene eza mabe monene eza pema exonga nayebi gwa monene nde nakoma skini boyaya nabanga monene so natali so nabi siko nazonga nde nazalaka monene nakala nakoma lokola ya Gabi naota siko loboko ndenge edeborde ekweya on dirait ya Thérèse donc nakoki kokoma monene te tika natikala skini oyo Evelyne Bichis ayesaka nga Bianca nakotini oyo bajina balevis wana ate kangi esali plan na nsima ya bwaka polo tala Evelyne maloba ne koki zami Evelyne ayebisa nga tala tegra aokelaka ta inesioni te lelo Bellevue honore asali biso filme ya skini mama Bellevue salela mpe bateresa bato minene po batika tegra baskini eza bato ya mike bato ya minene bawinda we parce bafilme Pote mabe filme na bango ya bawinda we te obi munene ya mabe obi ya ne pa pamba ya ko rata yeso nga na ya na ye omona lozo ba mabe non lo bana yo ozomona ya lobi o ya za kokote bate mizai na Bellevue ba agement ezo kosi eswaki yo eloko wana omona baza age moko te na Bellevue ok tondimi ba age moko tondimi ba age moko na Bellevue oui tondimi sikoyo Thérèse ya totie défi tokosalela yango wapi na ifo tozala na terrain neutre victoire po yolo eza kota bainfiltre bango bavanda
bayolo bakoki mpo otrike match ozomona mpo Bellevue aza étrangère soki akoti yolo eza lokola akoti na ka banguna ifo tozala na terrain netre victoire batie podium ya monene Bellevue contre Thérèse ya naturel Thérèse akotia ata poudre pembe te elongi good ozomona obi otali mutu yo mo ovandi mo otala mutu mo bazoparaître ondie mundele yo mo yaya mama na ngai ye yango nga na lobi tokosala défi Bellevue ya naturel Thérèse ya pe naturel parce que Bellevue ya naturel ya cop na ye oya bokanti bongo nga na koma kosine bondeni otalela exemple mpo na otala mama na ngai Bellevue kobomona rap poudre ya pembe lelongi atie brillant abimi na ye très à l'aise sans complexe ozomona nani tendance atomboki par rapport à mambo naturel oyo tomoni émission ni moko ebanda mama ebalobi eza mambo naturel awa bato naturel banani bamarichani bolole boya est-ce que bino bozalaka naturel ye tendance azalaka naturel nani tekatielaki défi tabi apesi $200 so asukolika elongi asoko elongi na émission tondima ye bino bomosala akoya te batendance yaga bikasa ebetela lokoma ndefuti ndeti tendresse ekanga etina bavere a na maboko cancer tendance aolata bode climatiseur chocolat esalami awa carte d'Afrique ebeta yo ozobulango tatouage mais nzoka eza cancer ebeta yaya na loboko ye tendance a naturel bango lisolo naturel bayaka te banaturel ya lokwa biso naloboleka baso banaturel ya lokwa biso yagabi oya naturel te yagabi akoya elongi naturel te jamais yagabi kuna poto aza na poto na mboka o mundela ayebi osoigne elongi mais cancer elekabi ekoki olongwa te yagabi asalemi aza ka na cancer ya boye naoloba no osama seki oyo eza internet eza kopike bakrisi kolamuka na kosambwa omoni te foto Thérèse ebimaki ate ya naturel yaya manefo lokola ya gabi ebete ye mebeta bo otyaka monoko te produit métis balingi omoni lokola basuzi babotoma babata pembe bafatu miracle babata pembe ozomona banani misu bayala bavisa balipati eza bapembe na bango ya kobotama siko bango bango balukaki baleka nzela neti ba 7e bayaki na bato bazalaka bapembe lokola mwa bakafe ole wana du genre wana bango siko balingai bango babi te mwindu na tv ezalaka te donc nde baexi pechanga bagarde babois noir na bango babevi basala bamwindu na bango epai na bango babi non jamais ne passera il faut la parole de Dieu de Tchoko le temps on le dit 7e de bosani koloba mes condoléances mes condoléances vraiment la 7e parce que abungisi yaya ma mester donc lobi na leli lokwa mwana mukie na leli vraiment donc quand on regarde ça on salaki wana la famille mais bon c'est bon mais ndambe na pesa ka ndambe na zwaka so aussi si on peut na okota kuna okende parce que akufa za grande sœur ça vraiment yaya na biso dans ma tante ekoyeli pa na biso par rapport ya nani ya na bosa na question oyo lelo topandi boto yoki nani tendresse aye na TV aye ko attaquer Batista oyo nanu asala nanu émission moko te a se déclarer tant que membre ya famille oyo notre Batista avanda te na TV abana kosala guerre to polémique mais tomoni tendresse ko attaquer Batista ko loba ete aza zozo azwaka te boye na boye problème nini place wana te ce qu'on a bana lo moko boye tendresse tanga azwi temps ya kofinga Batista zozo oyo Batista avandi na kiti te po afinga sila c'est ça oyo Batista atikali kosala émission te po acréditer to acritiquer sila yokanisi na vie ya tendresse boye mobali nini ya guo tendresse azwa aleki Batista Batista aza mutu omoi lokola babengo babatista baaloka bamakemba bafrite bakotana na bandaka bakonzi est-ce que tendresse mobali nini ya bien o tendresse aza na leki Batista yaya fa na Batista
ya pe papa za na mwindu naza na goût ya Batista te so Batista za lokola te tolongoli fa po fa tolonga fa tozoka tato apesa appareil photo na bula kamera histoire de sexanga tozwa tata wana Melissa Tendresse Soyi so lobi Batista aza frite ekota na ndawa bakonzi so tata wana apesa ye kamera na appareil photo na bula kamera aza nani aza mbala langa manyoko frite o batambusaka na ni c'est ya osa Batista soki aza frite okolukele fourchette te ye folie na kirdan ozwaka moko ozwa temps ya kosavoure Batista tala Batista akoko bomo ozomona siko mutu lokola Tendresse na vine areva mutu akala Batista siko azwango te Seigneur Jésus omona Batista tala bo misi lola aye korapele bato ke leyende mais oui leyende ya mosi kitoko aleka nzela mobali ya kitoko tala fui babimisa tala eloko bapesa ozomona lelo mama leyende ya nzambe akabola bango na papa ya biso Batista esimba nango te mama ya biso akende asala vine papa ya biso atikala siko boni bino bokala ti soki boye borapele mama ndaka abota na Batista nde papa na biso na poto aboyi ndaya mwasi na obeta poto kwenda vutuka oyo misu lolo kutu yo kozwa te misu lolo yo moko deja oleka nzela ya Eric Kenzo yo moko leka nzela ya Scanten yo moko leka nzela ya napesi président na biso Johnny Chakala mbote ya président na biso Johnny Chakala ozomona siko baleka banzela moko boye o baleyende ya baleka te ozomona siko omitali te suka nango okekita na receveur abotisa yo bana mobimi na mobali ya mwana na yo nazo biso chose vrai miso nabotala mobala mwana ye naokosa te nzambe alola te ma tovanda tomela tolia naoloba likambo ya solo ozomona neti siko bango na batendresse bavaleur oyo Batista baa nango Tendresse azwa mobali nini ya bien ya propre ya goût ya spelo kwa Batista aza na esalaka nini Bianca Zanga esalaka nini tomona Batista aza artiste soki olobela beaucoup plus carrière na elobela beaucoup plus talent na ye artistique oyo ya présentaka biso na TV mais pourquoi kokota ntina bavie ya baartiste bango baza bongo eza logique bango baza bongo omona sila ndenge adorable ange adorable na ye te abokaka bango avandaka na bango akanga bango photo parce que sila ye mo moto atindaka bango bofinga bato ozomona soki yebisanga émission oyo Gino asalaki afinga esila place ni amonaki place afingaki te afingisi te arapele na mokili koma sila ndenge amemela Fatou Miracle saki yango wana neswaki kasi ozomona arapele na mokili arapele na bato yaya ata okoma patron okumisaka mutu mo bemona moke na lotetene yaya toleka nzela moko nga vana yazwaka mange to aloba mashama menu me yazwaka azwa wapi azwa wapi azwaka te soki azwaka okoma janelo te Nicole Bakata omoni te ke la femme qui se respecte c'est ça ya Nicole banda na epe okomona Nicole Bakata na buzobo te azwa te avanda na ndako nde na bana na ye omoni na buzobo te ye moto azwaka ntongo mpoka aza kodore sila yaya sila yaya sila yaya sila chaque jour abongola nzembo ya nzambe alongola nzambe atia sila bongo Thérèse yako bongo yo olobaka Thérèse azwa awangani mpo eza Caleb Pwani awangani mpo eza Caleb me abosani te mpo eza Caleb atangisi azwa ta diplôme ya autodidate nzambe na ngai wana ozomona me lelo awangani mpo eza Caleb babani bandi des hypocrites des hypocrites nyonso toka bango babani wana nyonso babandi ane na te balobaka na babandi ane eza bango
Voilà, merci beaucoup. Bien Kazanga, Tomi Nabiso vraiment cité Nabiso déjà l'émission Nabiso bien Kazanga il loko ya suka on a question dans tout na yo et ça par rapport ya émission to uta ko vanda to point to moni bo directement dans la voix du peuple nini pas la de Nabiso Vincent kuna to mona rabo émission ya Nabiso Darko Stamukina et Koti et puis Bakouk Balobi qui Dacosta a approuvé bango aye ko sala aye ko pesa talent o na joie te na SB wana ya soni ndeko lobisa bango na la fête mayamba ti na la nake na et pas ça te aya na ngate aya na ngate vivete aya na ngate mayamba to ba génération on ba Karina kama baba ya na ngate wande ko na yo kasi ande ko na ngaye ya te autre génération ozomona na la fête mayamba bi bafingi ka pe dakosa ngo lisusu po bango ba bi ba ozela dakosa ba ke bango bafinga ye mais akoya ko kangisa ba journaliste o bafinga na SB malgré tout a tourner kuna ozomona yango pe vivete alobi ye pa afinga dakosa fa ba no kangisa ye muta liboso akangisa aba no kangisa ye vivete mayamba muta liboso moni ba dakosa ba bata ba sentiment omona abi to banda ko zanga sila moko boye yende mutabane ko zanga sila moko boye pechanga a jouer na sila te mais pechanga za c'est ça pechanga ku toyoki azo jouer film ya ba Camerounais wa déjà ils en ozomona Belvé a jouer na sila te Belvé za ba artiste banda zanga sila yende bane ko zanga sila ndakosa na bane ko zanga sila enoke ba comédien misusu omona mais est-ce que sila vraiment ndenge o banda ko mona ye na ko jouer na bande ko misusu bazala kampanzi wana na jeune na ye na Dacosta tala na lo bano obi sila sera zalaki mutumo be femme moko la femme qui se respecte wala ki moi c'est remis kitisa obi dio asila na gesho za poison c'est ça gesho na lobaka non loba no dio asila na gesho za poison mais ça la marati pour la et ça la maté pour na nini Bianca la femme qui se manque les garçons ça ozomona ekosala mate etika kosala mate parce que Dakos nani oyo gesho alinga apesa le meilleur na ye so ba gesho ba nani ba ekenda ko jouer pour la pourquoi omona moi j'aime la personnalité hein. J'aime mon respect hein. C'est ça. Même aussi je n'ai rien mais il faut garder ma personnalité donc net ba gesho na nazala ngane lokote na sa place oyo bato ba pesa ngai respect na place oyo bato ba pesa ngai valeur na place oyo bato bazo reconnaître que président gesho moko azala quelque part ah mais non non ça la semblante non ça va ironie te balobi boye ba famille bota bo finga ka batu mais so boleki na TV boloba ka ete biso non to finga batu te mais bozela ba matière ou te pas na bango ba cook après lelo oyo bo anda ko ba matière OK ça va biso to finga ba ila biso mission to finga nani soki toloba na Thérèse parce qu'à kota je na biso ozomona pona nini ya Nicole Bakata yate ngala pesa ka exemple ya Nicole Bakata mbale pina baza ba génération ozomona ya Gabi na nani na Thérèse nde bakota lisano tellement bazaka suna succès te babungaka na chaîne bafani badiemba bite to diembela sila to za ba porte parole to za ba dialo ya sila to kota na bana wana azana exemplaire Kilimanjaro azana exemplaire mo mudabenga sila libumuko de makososo na nieti yeko yemda komba makolososo Pardon. Tu m'appelais Poulailler. Et puis tu viens encore pour demander pardon. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. Appelle-moi encore Poulailler. Voilà, merci beaucoup. Tu comme vraiment Nasuka, il y a émission la mission vous comprenez qui n'a bien Kazanga. En tout cas, minute car anem de zobo mabiso na TV parce que TV zango so les aki ngonga te metu banda kana bino ko sela rabino ba analyse ndeti ya boye kona to za na bino mais beaucoup la TV zangonga il faut donc komara na suka bien Kazanga to comme na biso na suka mot de la fin pour l'émission et puis ba dédicace. Donc bato vraiment il faut pas retenir kota la lelo Thérèse a quitté plus bas na niveau intégra obiso to côté là on a vie spirituelle to lande là on na ba air spirituel to mona que to so peut to tali bien na PCP la ma raison ko zanga pe gindoki te
Comment yo maman mukolo boye? Ok, no simba mwana muke lokola tegra. En tout cas, tegra tozo matiselo dimension ma bondeli parce que bango bazala kaka boye. To mona ka pas dena makila lelo bango moko bakomi ko savouer to mona kango suzi ma film ça va pour la suzi banto lelo tika biso na sa mabele yango moni mwana Thérèse azo rappeler Thérèsia abi est-ce que yo za muto ko va na TV la suzi banto bazo violer bana no en tout cas vidéo bana na banozo sont na chaîne bato faut comprendre niveau mutema be Thérèse azana ngo est-ce que Thérèse olinga tegra en tout cas ba moto ebele la pesi na maman ni ba super maman ningo ya putu na pesi ba mbote na ngai na grand frère propre bienvenue dimena motema bato ya la mama papa bato ya Shana donc ya bino yango wana vraiment merci na maman ni ba super maman ningo ya mputu merci à toi Renate Nanou Lungengo Renate Kitenge merci à Pierrette merci à ya Mireille Madimba Mireille Makaya motema papa Jérémy et papa na biso Jean-Claude Ataliana bamoto na bino yango wana mauvais propre Blaise Mokabi boni basango bien na biso Danou Kiniala vraiment merci beaucoup na famille Libota Mobimba mauvais propre Jean-Paul Kapinga Tito Dakosa le roi célèbre Christian Ngoma il y a pichu du fois na montre toi Yaya vraiment merci na moko exo parce que j'ai eu télévision nasanga oleka na chaîne ote bofongolela vraiment maboko pour la visibilité na merci nzamba lola abattre la chaîne abattre la mkoro chaîne gros bébé de la presse nzamba memo de là parce que komiki kisana yo ndesa lelo biso obi ba kotela pe ibele makambo ba Thérèse ba yagola ba kata ba âge na bango ne kata la fufu ba matage ema mukona bango gros bébé ouais, moi, on a besoin de Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était là l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils des beaux maîtres, l'élève des castes d'artistes. Je suis Exode Mikebi. Voilà, donc Akina Biankazanga vraiment pour la analyse. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Emiliane Lionga de mon cœur, Emiliane Lionga, vraiment big dédicace d'ailleurs vraiment en direct de la Tunisie. Vraiment Emilienne Lionga ba dédicace na yo yangwana Myriam Mvuzi ba dédicace na yo ebele zela